Bon, sikoyo yebisanga ema keindeni. Surtout dans la soudée, nayebi na ngai te makama okup nayebi te na bana ko expliquer nini nazoyeba te mama nazoyeba te ya na ngai male navandaki na yebe bientôt fan tolamuki na ntongo asimitelaki kaka yune ngakenda eba ye kozonga pourquoi nayamba ematindiki ngai natuni problème nini o kobenganga même pas chéri kobenganga même pas bébé nga na yesini nasali nini boy on a lemi masuba nazopekisa ozolingo yoka te masuba na yo eleki bato bakomona bananga nazolumba nazomisasola parfait spécial mpona likola masuba na yo na opekisa ozoyoka te nga bime estce nasala yango nanko estce nanga moko kutu na mingi na likolo eloko wana nayebaka te soki euta wapi soki likambo ngo eza nini nayebaka te eme tovanda na tobongisa eme tobongisa na poto awa bavandisa jamai mabala ke mokabwani boyomona bato baye ovandisa bino bozongana ngabi tokabola ta bambeto tosolingi nga sona na mbeto mote parce que naosubela tokabola ta bambeto emalingi te abina kozonga na yoka mokolo okata masuba emasiminzelaki etili donc ndenge azali wana azwi biloko nde nyonso akei azwaki kaka valise na ye ake bebe atikeli nga nyonso ana besoin eloko te siko ngai binanga siko ngai binanga siko ngai binanga esuka wapi siko ngai binanga esuka wapi yaya tabino moko eske bongo eza normal yaya yoka na biso mama eza normal yoka nazo comprendre yo oza na pasi ya bolingo na motema po pasi ya bolingo eleki meme moto na pasi eleki meme mutaziki na moto na pasi ya bolingo eleki meme mutaziki na moto na pasi problème ezali ya oza na no jeune oza pe mwasi kitoko un jour ora lobi na yo kanga data lelo tika ema kende asala musa non nane luku te mwasi kitoko ta okokota ba prière bisuba mama eze luku munene te okokota ba prière kosila okokota ba prière kosila parce que nzambe ayana malade te oyo balobi ke o nzamba kokite Yesu Masia kokite molimo papa molimo santo kokite malade nyonso na nzoto na yo ekosila nzamba kosala mikamusi na ye ekosila okozwa pe mobali ya biele musuko leka na emewe ozoloba wana vie sukite non arrête de me dire que olingiye arrête ça arrête de me dire que olingiye quel aimé hein yo éviter musu nzamba ko peso mobali musuko leka eme yo zolela lelo hein un jour ko yango yambaka na koseka ya na lobaki na onini tika susi ekoleka ezali pota ekosilaka nayebi ezali pota esilaka spaghetti eza pota esilaka koka ko regretter te la vie continue omoni nzamba peso maboko mebale apeso makolo mibale ta musoko lokuta na mobali mususu aleki eme wana oyoki leki nanga ko boma nzoto te o boma nzoto pourquoi kanisa bana na yo okono kufa lelo bongo bana oyo boti bana oyo boti na eme atana zimo bana ngo eme kuna fani bambule bela akoni ko supporter masuba te mobali onda wa supporter masuba avant yo zo mobali mususu to okena ba prière na ebi loko mama lobi azozo afo futa tika masuwa lobi azozo masuwa kwa yawa na bandaka donc soka uti bandaka ye na yo na ngai na mama to okena ba prière nzamba biki saka na ye kaka Yesu Masia azali docteur en excellent ndenga na benga kaye o comprendre Yesu asa mutu abiki saka mutu na minute seconde omon ofuta pe ata enerote soki muta yebi soki Yesu abikisi mutu parce que afuta ki yembongo akosi yo omon mama mais soki nzamba abikisi yo okamati okoko so matondi opesi offrande action de grâce nde yango moni nzamba sepelaka na batandenge wana ko regretter te mama ko regretter te leki na ngai la vie continue vie esukite le muso yango zombali muso ngolula yekutu koleka yeme nalobi oyebi ngai yana oti leo nakoma na PDG est-ce qu'on dit menga na PDG ya usubaka te ya yo na ka to ndenge moko te menga na zo biso likambo zo musanga na masuba iboni boyoko katela ko zo bomani ngani bala ya mo ala ko menga ni bala na zo makaba biyo zo musanga na masuba kama mo ni na za bongo mo ni ba ya baka ke ya ko kina bimonda misuberi yo buni sala ngabie vile mama meza deja ya obeba utabando construire kama mugeza kiese
nazalaki na espoir ovive parce que namonaki eme aza pembeni na nga ndenge nakeboko nayebi deja kesili naokoka soki olinga te mpo nayebi mbala na osupporte kaka ngai ta ntango olinga nga na debi na suka oboyanga ndenge eme asali ngai nalobi na mokili mobimba nyonso tozali kaka yo moko nde moto osubaka na mbeto bayebi soki ezaka yo moko zela yaki maa mopimba boye tu trouves ça normal ezosalanga mpasi mpe ndenge osubaka na mbeto me okozwilango solution badoktere bakosali so na doktere na bapriere nyonso okende nzela moko tina toyebisa yo nga nazobeta lisolo ya vi na yo echange yo ozoyo ozongisaka so na masuba yo ozomonango elengi estce ezosepelisanga nga moko ndenge nazali nazaka na soi na société oyoka bata mosala nanga bazotunatunaka mama balobi na biso ipareke eleki no spagete asubaka na mbeto nga mitena ye makambo yango te nakowangana omoni kaka susi ya eme nandima nini nakende kondima biloko ndenge ya soni ndenge nakende kondima ke yo osubaka na mbeto osala nini atanke yaya yo mpe ntango banda twabala bitoelikenga na suba na mbeto eloko nini yosala nayebaki eloko te me banda lelo ntango nakozonga na ndako mabolongo na ngai na kolele epai na yesu masi atela molimo santo asunga yo masuba esila masuba wana esila aza nzambe asilisaka nyonso aza docteur en excellent kobanga na yo te kaka ye moko papa akopesa yo mpe mobali ya kitoko okozwa mobali ya bien okovivre nde mpe bien boko kovandaka célibataire bovino nayebi soki nzambe alingaka bacélibataire fo bana ti fo zala mwasi mobali kaka bo moko na vie bon ngai nayebi te oza na napesa mbongo natikelo mbongo tikanga mambongo tika ngai tala bezo mbongo te obongo kosala bana bakursi te nazala bezo te nanga bezo elongo te okolambela bango te bana bakufa nzala nakei na bango alo namema bango na snack bongo likambo te nga namemi bana na snack nga nakei comme ça yo longola basusi nakobengo su na poko na telefone longola basusi nzamba kosunga yo okozwa mobali okozwa traitement ekosila un jour okobenga na nzela ta voiture okosombelanga nayebi so maloba oyo nayebi so eza prophétie okozwa mobali ya bien nga nakei me nazolaka yo ke tika basusi